senga bawewa donc ba magistrat baza bawewa batutu oyo bazoloba baza bawewa et puis balingi ba réduire débat ya makambo ya justice na ba tribu biso pe toko senga bato ya ekolo na biso tozana makambo ya bikolo wana te. Nous estimons que toza ba représentant ya population mutu moko abima alobake yende azo représenter province boye yende batindi ki akende ko voter loi oyo ko protéger ka ba politicien o bazomona ke un jour bakolanda bango système ya kanga muyibi opération tozoloba ya kanga so ba constater ba fundi yope likolo ndenge moko na ministre de la justice. Donc le magistrat bao basala bango musala bien baza ebele, je le répète, problème exacté, mais o la musala moi mbeba ba ko ba que non en tout cas comme moi bolo atana sola bien na procureur nangai na procureur général nangai mais mutu moko libanda pe a requis au constater infraction. Vous comprenez? Biso tozaba représentant ndenge tobimia. Le député que vous voyez dehors ici, ezaba oba lobby tozaba représentant tozaba tindami ya population. Jamais tokoki ko siéger pendant que oyo atinda ki biso alobi bo siéger te. Donc tozo monate loi wana eyembangu mango sala nini. Ndenge toza bato ba kotisa ba proposition de loi depuis année passée. Ele kakate. Oyo eyembangu mango esali même pas 10 jours. Mbangu eleki na bureau d'études te eloko mon côté gouvernement balobi makambute. Ce qui olobi na bango bozo kende ko ça que nous nous sommes dit. To soulever mention to lobi na bango ke biso to lingi ko débattre na makambo te. To vandi sango to zonga na plénière. To loba ke bao batinda ke to biso ke to représenter bango. Baboyi makambo. Bango balobi te, bango baza majorité. Majorité a to za combien? 500 wana baloba ke za ya lokuta ezana ba député obayaka te. Depuis banda bazwaka bambongo balobelaka pe bango te. Awa to za mukie boyi. Ebele ne bazali banda. Nalobaki mukolo moko akole. Mbangu Kinshasa lelo yo ekombinde na Ambeko basusu bananiko kamisa biso Honorable Akozwa kambongo kaka na koteka Bato kompani bako salaka Tokomona kake boy ebele ne bazali banda nalobaki mukolo moko akole mbangu ko banda bureau nyonso administration assemblée bokei bokokuta ngo vide bato basi bakimiki kaka ba urgence nini na makambo loi o yango to lobima biso to bimi lokola bazoloba ba bazo manifester baza batu te baza ba wewa te to kokota jamais na messe noire. On ne peut pas entrer dans un complot oyo ba tinda kibiso ba pekisi biso ne to lobi na bango. Il n'y a pas question d'appartenance politique. Et nous sommes venus le voir par rapport à la situation actuelle qui traverse notre pays, spécialement en ce qui concerne le pouvoir judiciaire. Et 2 points nous ont intéressés et sur lesquels nous avons échangé avec les chefs. C'est les dépôts des propositions de loi au Parlement par des députés et également la situation socio-professionnelle de notre pays, lesquels devra reposer sur une justice distributive, sur une justice à même de rencontrer les préoccupations de notre pays et qui devra être fondée sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et pour la deuxième situation, il a également promis de nous accompagner pour que dans les jours à venir, la situation des magistrats soit relativement améliorée. Donc il a pris un engagement ferme par rapport à ces 2 points. Et nous en sortons très contents. Je crois que pour nous, ce serait une très bonne chose. Nous sommes ici les représentants des syndicats de magistrats. Donc je crois que qui peut parler mieux que les syndicats de magistrats représentés par les délégués. Donc là, nous représentons la totalité. Donc sinon, 99% des points que nous avons échangés avec le président de la République. En ce qui concerne le premier ainsi que même le deuxième point, le président était très attentif. Et il a promis de nous accompagner en ce qui concerne d'abord l'amélioration des conditions des magistrats, puisque c'est lié également à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et il nous a confirmé sa volonté de voir un état de droit